expliquer nga ponga makambo nyoto tie banda na yeba kite leo koma ona onka mama dota ngayiko benga nga tuninga pocket ayeko tikolo biloko nga bitema koko ba benga pocket yo tikolo biloko na idona décembre bon loko na yeba makambo za mona mutu musuka ko za msuka mwela mama pe shemi to mona pe muta poto ko da pe ana bikoli wana za mo shemi moko na kati na loko na onka ba mona yeba te za ki kolia munene basala ki pona biso nyonso na yeba ki ma histoire na te ko donc na mama da bengi nga bikenga donc ko bilamba benga tindelinga carton na ndenge pesi ko moye baseka tinde ki biloko ona ba bengi ona indoza na éviter et puis maman ana alobi lo moko na éviter eloko nini ya linga kosala biloko wana po ezwa temps ebele parce que kobela na ye ezaki ya okota hôpital te soka zwaki tata moniki moyen na benga suba mama ezate osoka benga kina maladi ne wana tongeka to ya tozui soki pe amona ke maladi na nga moyen te ya ona tuneka sana bandeko te tam so pesa tam mtunde ko mo kele na ko siko so Nathalie na 9 mama wana c'est que ba boza ta ba 45 on coquette na 45 au felin balela na kombo na yo na mo za projet le pesinga passe mais na pesa na au constant mais que ça aussi pour ça l'émission oyana soza na on ne mama dans le soza na oka ya okanga mama dans zwana e bat bonzwana mama soza na on ya fungola comme si bat banga mais ti ko kama na Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Krachou. Ma voix est solo là qui comment yo mais dis-moi vous avez quand même un numéro na e ou abandé ko bengi la yo et comment yo kozanga pocket ava benga nga azwa ki numéro na pambo ava benga nga kwa benga ngai jour wana pa otikela nga biloko abina nga bungisa ku numéro na yo na siku tu numéro ko zwa pa mundu na bengi yo to ba pesa numéro musipe da bengi no pe bo tiki on peut ça bon est-ce que vous avez ma na ko santé pour moi, il m'a fait mon ado, tu veux le bidon. Aux hommes, il n'y a pas de numéro, mais la bonne c'est qu'on a joyeux, mais elle a dit numéro, on a expliqué ce qu'on a dit. Elle a dit au ticket, on a bloqué, on a expliqué à OK pour maman sous. On a pas qui a le ticket, on a c'est pas OK pour maman, on a OK ticket là. Aux hommes, si on a eu comme maman, madame, on a fait un binanga, bango, on a promis, c'est qu'il a le binanga, à Boya, au ticket là, bango. Aux hommes, si on a un biloko, on a vendu combien, on a vendu tout, on a biloko zoki zoki biloko nini zoki biloko na monsiko makambo yindi ce comme grave mais na ba koli ozaki ba remarquer pe que biloko mseza ozanga ndena expliquer ki maman na kata koli ndena lobela ki abi biloko moza de ton côté c'est bon biloko na kata koli na nga papa kali papa mais na koli na ndena tuna kinga maman ngabina nga yebisanga biloko zo na expliquer a lobelo monter bina nga kali papa mais pesa ki di papa si yo mama na isenga kaka ya bwana na mwa biloko baki na tsaki biloko moko pembeni pona bana peut-être ko mwa le koko kaina bana na bino bakoko bazwa tamwa ketch mo ilamba balata wana ni mama na mtazo expliquer nga ponga makambo nyoto tie banda na yeba kite leo ko mona onka mama dota ngayiko benga nga tuninga pocket ayeko tikolo biloko nga bitema koko ba benga pocket yo tikolo biloko na idona décembre bon loko na yeba makambo za mona mutu musuka ko za msuka mo ilamba mo pe shemi to mona pe muta poto ko da pe ana bikoli wana za mo shemi moko na kati na loko na onka ba mona yeba te za ki kolia munene basala ki pona biso nyonso na yeba ki ma histoire na te siko donc na mama da bengi nga bikenga donc ko bilamba benga tindelinga carton na ndenge pesi ko moye baseka tinde ki biloko ona ba bengi Maman do relation dans un maman complexe Maman Coco, c'est vrai que vous avez appris ces relations nous avons pour qu'est-ce que vous bien naka ou yebi magambo où c'est passé. Maman je ne connais maintenant pour quelle relation pour cause à maman. Mais bien quand ça a théâtre na émission donc
Toza na problème na été toza na te no que toza bien mais nde tozwaka te obengana te quand tobengana te apaka abengai nga ntango makambo ya shiko pulongo ekokisaka mbula moko nde tobenga tosolaka pas ça tobengana te mais toza bien. Bon sikoyo koyeba eke batindela bino biloko epai ya ser na biso ya na koto oyebaki yango ndenge nini benga biloko ekomaka le 22 décembre nga mpe le 22 décembre azala na émission mona ngai kosala nde yaye kobenga ngai oyebisangaki biloko ekomi biloko yango na natindi o mama momutu atindi bon nayebaki kaka ke pourkoi déjà euti déjà mosika ekatisi bamai ngolaki nayeba bascotch wana ya poto nde ekangaka so namoni ke bafongola na ozwa te parce que nazali mpe na posa biloko te neti nga mpo na nga na part na nga eke namoni yango eza déjà touché na ozwa te atuka so eza touché nga mpo na nga selo nga mutalo bakoto yaki mutaza eloko eyaki depuis décembre abenga ngai azobenga oyomasikoza naye boswa banda wana mpe na bosana bango bakangi dati ngai na bosana okuna dati wana décembre ezali dati sikoyo lelo nakoyeba nini eza na kati ya koli mpona kende boswa nayebi te. Et puis maman wana alobi lo moko nayebi te eloko nini ye alingai kosala na biloko wana po ezwa temps ebele parce que kobela na ye ezalaki ya okota hôpital te soki azwaki tanta monike moye nabenga so bamama eza te po soki abengaki na maladi nde wana toyengeka toya tozwi soki mpe amoni eke maladi nanga moye te yango natunaki aza na bandeko te ta mosu kopesa ta mosu ndeko moko kende na mais lolita mpe lolita ngo azomonana te lolita mpe aza te donc tozwi te na mokusi neti nga napesi ye confiance ok napesi ye confiance nayebi ke tant aussi c'est mission oyana bavive baolele bofele baolele na bafamille na biso ya afrika soki mama aboti mokie ezala ba 5 sikoyo so natali na 9 mama wana seke bana babozi ata ba 45 o kokete mpena 45 ofele balelaka na nkombo na yo ngana omona oza projet epesinga mpasi me nga apesi na ngao constance nayebi ke so osisi kosala émission oya nango so eza nango nde mama do alobi so eza nango kaka ya okanga mama do ozwana ye bato baozwana bango so eza nango ya kofungola ata mosusu bato baobanga nayebi te kokokanga maye nango menga tombola bato eza nango ebele bongo nde nalati boye nalati boye beuta ye pa kokete ni tolati biso nyonso moto aye motakalaka aza te soki okoya nango soki mpo okoya nango te yo kaka bon ngwanzo ya bato ezali tombola bato ezali marché mongo kwa tombola ezali kato ezali vraiment ata oyino nango oyo nango te eza nango ndenge moko famille eza kaka oyoki nga tozona confiance na ye aoya nango déjà eyaki comme déjà kuna euti aéroport euti France ekomi antique ozala biso maman ndi maman ndi boye apparemment parce que bon la période vous avez un problème mot avant la coquette vous avez pas eu un problème avant makambo na coquette pour na ngana ngoba coquette a mwana aza pena mwana alors mwana moke neti coquette parce que ngana ki mama na ngana ngoba mwana moke problème nini tokozana ye ngana yamba ekuti ntango ayaka na ekosala ndenge émission nazali kutu prête te nazala na matanga koketa asala nanga émission na lingwala epai ya mwana ya malilo akufela ye mobali nde nakenda kovandisa niese na nganga nayebisi kokete naa na ndako na nga te te mama place no toza na oya ayaki alors
bon mpona kolelela ye neti ngai kande na lobi nayebi coquette na théâtre mais mpona émission kosala ni mbala liboso émission kaka ya mwana mbala moko bikambo wana ya kolelela wana nga mpe nalandaki basingaka ye ana ndako nzala tusa nayebi te ndenge ka mama alobi toza baveve ebele me biso oyo tozawa toye mpona likambo ya biloko oyo batindaki toye mingi mpona likambo batindaki mpe komba coquette mpo ye nde moto ayambaki koli fa yebe eloko wana avant aloba nano makambo ebelebele ozo comprendre ntango bamama baotanga coquette baotanga mama Mélanie motindi biloko moyambi biloko coquette alors kombo wana mibale ntango ezotanga na moto atindi na yo moto oyambaki kombo na etanga mipamba te parce que ayambaki mpe azoreconnaitre ke ayambaki alors pesa bakolo biloko opesi te ntango yo opesi te mokili oloba nini mokili bakokalifio na ndenge nyonso mais neti nga so eza ngai nitamaka maboyi nakomikitisa na ngai nakoisolola na mama wana mingi nakomikitisa mpo osolaka na kolo biloko ata lelo okuna obakisa na ndenge nini me kolo biloko moto azomona na mpasi ya biloko na ye oyo atindaki bato oyo atindelaki bazwi te sikoyo biso neti ngabo nga mpe moto oyo batindeli biloko namoni yango mpe te esanga na mpasi te poske namoni yango te me mpasi na ngai eza ya veve wana ozo comprendre na oyokela nde veve wana mawa parceke atindi biloko na olobo moni bato oyo le mosusu tosalaka baémission bomonaka tosali émission totiaka banimero na biso totindaka te topesaka banimero alors pourquoi pas nde totindaka banimero bongo so olobi ke nasangisa par exemple parce que kotinda ndambu nde mosu ekozala mpasi ozwi parmi baveve wana olandaki émission na bango ozwi nimero na ye obengi ye otia en contact le mosu na agence zela nasilisa opesi parce que eza ya biso wana ekomi ezalaki coquette akabola bato soki baofeline soki nini mutu mpe akondima na minute oyo toyebi te soki mpe ezalaki bongo so ezalaki bongo te nayebi te alors tokotala soki mama oye mo mpa osala émission nazoka soki mpe asalaki déjà bato mpe balandi ye tout ça alors lokola eza bongo mwana na biso lokola ndima eke nazwaki biso mpe bamama toza témoignage monene parce que toza na bon moi tozwi biloko na maboko na ye te alors eza likambo asolola na mama mpo mokili ebalolango kaka ndenge ebele ebalolango ndenge ebele ndelo na question oyo bino bolobi ke coquette alobi eza mpe na baveve ebele basengaka ye sikoyo natuna coquette ngana nakomi wana te mpona na répondre coquette po meme omomona ebango nga na natuna coquette okangi yango na mpasi ya mbongo na yo opesaka baveve wana ou bien onaye mpe baveve yango te lokola baveve wana basengaka po oyebi bango ya problème te talaka na bapolisi omoni koma moto asengaka yo oni na raison longola oza na raison baleki motonisi bapusa baleki kosenga basengaki yo mbongo na yo nzoka nde ezalaki ya bikende bizunga nzoka nde oyo banda kokalifile mbongo na oyo yapesa tout leja ya pamba ezalaki olesaka baofele wana eza nango mpe mabe te tala na bakoli wana koli omoni ya moto deja asenga yo coquette wana na raison mama longolaka akombo ya moto oyo arekipere mbongo no na bakoli wana biso ya mosusu tosenga na biso te nayebi te oyo osala ngai ntango oyo basenga ngai nde kokoa oyo basenga ke ayebi bango alors ndenge ayebi bango akanga bakoli na bango na compte ya mbongo na ye ezokomprendre me neti nga boye nasenga na ngai motu te kutu oyo kutu bazala baninga kutu ya mobali na ngai na théâtre kutu nasengaka te nakenda koluka bango te mpo nasenga bon nakosenga mwana neti yebaka mwana te azodebrie vite ndenge nazwaka oyo yanga bana na ndako neti ngai naa na bana na ngai na ndako natungisaka bango te naotungisa te parce que naotala nano abi bana basala nanu lobi na ngasima na bandi otungisa bongo coquette nasengi mbongo na ndako bana nzala coquette kutu moto aye sanso akufi coquette azali nao na makambo te sanso akufi ekomi mikolo ebele bambula ebele nde coquette akomi kosala mosala bongo naolelele na nini naolelele na nini arécupere biloko ya baoyo balia bambongo na ye oyo asalisaka o mama amata mwa matembele eza te alanda voilà merci beaucoup maman tokomi na biso na suka nde makambo ekoti makasi boye baartiste comédien soit baresponsable ya bagroupe bacontacte bino quand même mpona batenue situation bon neti ngai
ke bokisa moto neti ngai master nada parce que nga abandon jouer pas na ye en tout cas télé na nga ye vraiment na yebi te nga ne ba problème te polémique te ay se nga vraiment koko na meka ko ka fuzura te donc na yo ka te olataka déjà na moni loko to bomana te zape mutaliboso te azwa biloko akomisa te donc baza pe belé basala na bango donc ngande master na ndo tuni pour na président benga kinga ba responsable de groupe ça ba président ou ba collègue ba contacter quand même pour maman to ali bon ngai suzi bande OK bande ibisenga mando makambo na yoka na bona na balembe ngabi ezali kamba ofinga mutu te ni te mais maman ngo aza ko insister ke atinda biloko na ye ya solo vraiment boloba na media soki bozwaki boloba soki bozwaki te nde eloko tosali lelo ke tozwi biloko te tozwi biloko te. OK on nous fait un souka il y a un message particulier pour lancer dans la ndeko coquette pour tout kabana ngai na oyebisa coquette aza mwana ola na age na ye nde namonela ye akozala mpe koko biloko eza biloko ya mokili ngai natia namotieli komona yango te natikeli koyeba yango te ata kutu namonaki yango bilamba ezala mbongo eza eloko moko te po tomona bato baluka bambongo bakenda oket nazali na problème moko te ozomona amitungisa o bamama tozali na problème moko te yakokange na motema oyo koketi asali eloko moko eza te tozoloba ngo kaka mpo ndenge ezalaka kaka mama boconfirme boloba bozwaki to bozwaki te yango wana tolobeli yango apart ça toza na problème moko na koketi te aza mwana biso azala na kinga. Voilà, merci beaucoup. Donc, on a besoin d'un souka, on a des épisodes de partout, dans les différentes chaînes. Il y a mis de Fernand de la boîte à nouvelles tendances, on se met voir au prochain numéro. Est-ce qu'il y a un numéro pour payer ça? Il y a un numéro. Maman moko aloba oye akanisi otuni conseil non maman le maman ezala teke maman ba oyo ba dusenga jwa po ba lobi ke ba maman baza nde ba yokani na bato mususu na ketete maman moko aloba likanisi na ye ba eka po ba mona na te eza bongo ngai pe na lo kete aza mwana o biso yote mboti aza mwana biso mpona ngai nalimbisi ye makasi aza mwana biloko ya mokili tokokufela yango te obien lelo toloba maloba mabe obo mwana boyeboye te tolimbisi soki alingi apesi biso soki alingi te alati aza mwana eza kitoko toboyi na biso te tokolobele maloba mabe te maman pour avec ça émission ya tosala mto akasa tosambwisi ete kolo biloko nasengaki toleka tolobaki tozwaki te mais toana problème na ye te ye nde bakontakte kaka ye na kolo bio biso toana problème ka ndenge wana kolo biloko asengaki ke soki tozwaki biloko lokola tozwaki te asengi il faut toloba parce que ye mpe eza pene ya mosusu mwa bato mosusu mpe nde bayoka elobela bato nde pene mosusu baloba na ye eye mama ngo boye asengi vraiment oyo eza kwa kosambwisa boloba soki bozwaki yango nde touti oloba tozwaki te mpo na nga namoni yango te namona koli te nasatandaki mpe nango te alors eza likambo ye nde aswani kaka na mama batindaki ye biloko parce que soki ezalaki eloko moko boye kobeta ye na ndako na nga azwi ake nango wana eza nde ye mosusu mais wana batindini ye mpe kaka moto ayambaki yango ye mpe kaka moto amonaki alors toza na problème na ye te asibongisa na mama wana surtout nga vraiment nazala mpo makokete wana est ce que do ezalaki na kati nayebi yango tozala nano na problème te mpo so naye na problème nga naleka na émission na yo te na biloko mpe kokete nazala nga na problème na yo te mais seke galerie mongo eza nango nde naza mpe boye eza nango biloko oyaki nango te donc namoni ntina nini nakokanga kanda te na biloko kutu nayebi na nga te namoni kutu mpe te
eza likambo akanda te na nakanda so omoni nga na leki eza juste mpo basalaki appel na bamama nyonso tout ke oyo biloko na ye ezali so amonani te ozomona nga déjà fifika 14 déjà ebisayenga bikopose bakoli na kotide bakoli biloko ezali nde naza boye ozobi mpe na otaye kozwa biloko epa rachel mokomene auti ozonga kutu naotoza biloko epa mwasa papa adrien makasa naotoza biloko nanga pa rachel mokomene na biloko eyaka yakaka nango mais conseil eza kaka ke mbala nsima vraiment kosala eloko osali te parce que mama wana ayebi yo te atiki bato ebele apesi yo confiance ocomprendre lelo apesi yo bilamba loba koyeba noki ezwa contener wana okabola loba okuna koyeba noki nangi nasomba lopango moko ta mosuku na okita te sombelanga mais ata soki asala yango te soki deja osalaki monika nde sango ekei na ndenge biloko emonani te so tobenga yango omeli soki tobenga yango nde nayebi te ndenge moko mpe soki mpo okabolaki yango sango mpe ngai kaka kokende bango ezala mibale sango mpe kaka ngai kokende ke bango ate asali bien donc nopesa confiance ongai kotuta mitema bato mosusu ke lelo so yanga asala problème yaka apartir kaka ya likambo oyo osali lelo na po basoki oza na fiancé so aza moto neti abanga mingi akobanga biloko ya bamama ebele oyo na baorphelin soki 45 oyo ameli abangi bango te bongonga mamne obeba belle famille mpe mosusu badiembelaka kaka na likambo boye ata bozala na bino bien mais so alingi adiembela akokaka place moko mpe adiembeli moni te ke makambo ebele ebebi donc mpo na ngai vraiment kolemba te mama wana mokili esama liloba avant ozwa biloko wana bosololaka ndenge mpe makambo esalami mpe mpo na ngai na koloba na okake zonga kaka epa mamango benga kaka mamango bosolola déjà mabe eye bosolanga mamango soko koraisonne ke après émission ozosala oyo otika biloko yo soki mpe omoni ke ndenge olobani nanga ke ndenge soki ndenge nini yo kaka me nga na kanda na yo te tokoza mpe na kanda te mpo tomonani kaka na makambo okwa kanda ezala ya nini donc nalingi yo mingi koke ezala na Oui, je fais l'annonce. Bonjour, bonsoir à nos très chers internautes. Vous... De l'autre côté, maman, bonjour d'abord, présentez-vous. Nani, et puis numéro de téléphone. Combo Nanga, Maman Charlotte, frère de Papa Chef, Kachala. Numéro Nanga Zali, 243 89 92 36 983. 243 89 92 36 983. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou.